boza calme formidable et yani na makambu te taka comme formidable donc et na makambu on ne sona poto boza la calme donc formidable est à danger on m'a dit que succès ba ki buisana ya ba lakelele jango ebeta na formidable boza calme tala so ebeti te ah bokata ngata kingo place so bokutana bokata kingo so formidable beti te bokata kingo soko moli ozana tamugola ngo zwa image opesa nga raison wa maison mère efutaka te le roi de la forêt simba yebaka ke simba d'ailleurs ndeza boto tambola pena donc moi so ba joueur azu coupe nde batamwa na coupe na bango pena banda ba place ba to so bango ti boyaka donc nde to sala ke yo ka sala pena télé miwana débat flé beta e mona na projet formidable pena donc to tambola carnaval pena kin mobimba donc et l'autre sala et ça mana na Congo donc carnaval wana eza danger. Bonsoir na batu tout bolanda cleboa.com dans ce total batu simba cleboa tout le monde a déjà de la nation Toto Mbanda tout le monde a sous Pitu Mangaya moi ça pembe cleboa ndi makambu donc wala na cleboa te italien cleboa.com chaîne munene na kata Congo Kinshasa oyo donc on no s'abonner na te s'abonner na cleboa.com bobi so ya ngoto ozanga information ya solo pesa na cleboa.com donc faut luka ngo déjà kotaka beta déjà ba cleboa.com donc au monde a déjà des informations tout actualité à danger ça na musique politique donc news tout ça na kati les 29 Oyo sorti à formidable album ya Weranson Igwe le roi de la forêt okokolo banon nini par rapport ya sortie officielle ya formidable Ozoya le 29 Oyo ouais mwana mpo tozo la formidable ataka album na biso na banda babanda oyebisa biso ya donc ya mbalo pena le roi de la forêt pena donc abipena te Fosco bana na ngaba yoka donc tozila ngo déjà et bongo sikoyo le 29 ango soke sali ke album ebimi formidable ebimi ki na Kinshasa ekangi nango te partout na monde ekangi te boko suka rapina ki trop siro yo boza nango bino bana maison mère sko yo suwe na ka esimba nango te esimba yebaka ke simba d'ailleurs ndeza boto tambola pena donc moi so ba joueur azu coupe nde batamwa na coupe na bango pena banda ba place ba to so bango ti boyaka donc nde to sala ke yo ka sala pena télé miwana débat flé beta e mona na projet formidable pena donc to tambola carnaval pena kin mobimba donc et l'autre sala et ça mana na Congo donc carnaval wana eza danger pena makasi Olanda mana poyo mais carnaval wana ezala trop na balle mais yo comment côté simamba balle ke oui rançon ça la maman na carnaval pour na sorti kaka ya album ya formidable non bien tozelango trop formidable tozelango trop donc les eza moi na sikabota miti isenga moi bolela bosa moi ambisi manini bani nde to sala donc biso to sala biso ambisi ma to sala carnaval donc to mena secrétaire carnaval ya nule na biso na donc eza dégâts soko moli ozana tamugola ngo zwa image opesa nga raison wa maison mère efutaka te le roi de la forêt Tasco Jamaïque premier album na beta na maison mère et ça ce que simba te sikoyo Jamaïque wana nanu abimisa album te ba pesi ye charge ya animation ya wenge musique à maison mère et bongo soki abwaki esimbi te bino bana maison mère boza trop sir Jamaïque nanu abwaka te sikoyo bongo soka abwaki esimbi te le 29 wana bokosuka nango wapi abwaka te yo mutulo bien yon to bia boakate bila ndima bil kintola ndima muto alonga ablo to bil aboakate zela opesa ka raison Jamaïque na Diego yomo yi poison wana poison wana suwa na diote
eleki dio ya selo na nani na Bill siko kaka na neo balle de match ya Papa Chéri JB Mpiana Salvatore Motopa Mezo Bima bino donc na moni donc bino bomona maro Papa Chéri sile voilà poyo qui trop siro boko mona ngona wenge musique Maison Mère mais Papa Chéri za na sili na noté balle de match pesa pour na 2019 mais bo ba ke bo kanga kin comme po jiba za ba fan non bien balle de match na ki suko sous le lo balle de match bana wanola kabiso banda tobisi nino satellite balle de match azakati donc match mkona le beta manangote tobimisi 7 jours de la semaine balle de match amona na akati donc na ebite bala ngoza kaso ya nini to boaka sous formidable ndela soka formidable bimi akota ndako abeta na bimisa na ngote Papa Chéri azali titi na kobina na boy na ngate titi na kobina Papa Chéri aleki bango na kolata omonika kibuisa ka nde beta ne bo wana yaka na feka bongo donc c'est ndeka ka beta ka ba la yoka azongi sima keba le roi de la forêt ma belle lia ngai on comprend donc yemo pena bo atalela nanu atela tozaka data we koka le roi de la forêt bo ala wa futenga mona boaki laisse-moi soit c'est que miro la forêt le roi de forêt boaki et simbate donc azabina jemp pour aza calme yeba na mona elo simba ba publicité ba ya masanga mte simba ka ba ki pa ba nzunza ko beta isa masanga yeshele ke simba na ona eti donc le roi de la forêt bilangane ya ngwana yo mo ateke bana tu ya le roi de la forêt ba beta ba jele ke simba obino mundibu abeta ke simba Maestro Fabregas abeta ke simba Kabo Semulem abeta ke simba yele akosa ko lo bata abeta ke simba on comprend siko yo siko okoki ko rassurer ba fan ya Maison Mère nini o baza partout dans monde pour jour J -D donc les 29 ba fanatique nyon surtout ya wenge musique à Maison Mère yo ozo rassurer bango nini banoko ba mère boza calme formidable et yani na makambu te ta comme formidable donc et na makambu on ne sona poto boza la calme donc formidable et ta danger on me ka succès ba ki buisana ya ba la kelele jango ebeta na formidable boza calme tala so ebetite bokata ngata kingo personne so bokutana bokata kingo so formidable betite bokata kingo bolanda place beaucoup de langue ils sont formidables betité beaucoup de ngala wa bato ala ba teke j'ai même ma couper donc abangi na sim na ngota abangi bakate liboko ngalo bike na chepe na kuna nga yango donc so simite bozu ba kuna nga bo couper ngo vraiment donc yango wana stratégie nini oyo boro sala pona ba vente ya ba CD po na kina ba CD te kama lisusu te na kina ba CD te kama lisusu te koma kaka YouTube YouTube sikoyo koma ba fan oyo ya wenge musique à Maison Mère le 29 bakoki koyebele po basomba CD po na kina ba CD za la lisusu te koma kaka ba téléchargement ko télécharger banzemo na ba MP3 sko stratégie nini oyo yo koki ko senga na ba manager ya Weranson oyo bazo talo sikoyo stratégie nini faut senga bango basala bon stratégie na simple donc bacha na plateforme ya téléchargement to télécharger album na biso poso alobia ça CD te kama soute donc to télécharger quand to télécharger ba chaba fali ya ba naza ya ba mise tout ya mokili to télécharger ko mutu mota na ba CD na wana pale ba kina ba télécharger ali donc to singa kaka et pourquoi pas ba salata na ndenge ba bralime salaka ba margarine basalaka ke moi bakomi koya koteke la binongo tina bandako est-ce que Weranson jour wana akoki po tambola pe na kino bakomi koya ko proposer ba fanatique ba CD ba kotanta 1000 francs tana ba 1500 pour kaka CD ezonga na valeur nango na kin il faut les 29 stratégies ni basala bon olobino mabeto lobi bien
scolaire bon ça stratégie on a que asombi le PC CD ce que quand muta asombi CD na ba tu musupe à fois basaka asombi CD akela ngope kuna abano sabe ba CD ba marque nae donc on les a manque à gagner. Le téléchargement là au télécharger 10 personnes va pour toi télécharger à côté à télécharger et ça bien par rapport à CD no loba CD bo somi na sortie officielle là ba ta somi les appels ba ta mité on ba ça na ba ega pour asomba ka pas ko ça ba ndenge pa ali ape mo ba ndenge na on comprend on a manque kasi siko ape na kin ko télécharger on a paye ben attends mon ko télécharger internet na Congo ça passe ça potote to ça pour ça que we ranson formidable kangana kin siko ko kangana kin kala wana ozoba bien que kibwisa balakelele ba alerte ba témoignage wana ba série wana internet ezaka makasité na kin na poto pe internet ezaka makasi vraiment te sikoyo vente ya ba CD wana po na formidable beta stratégie nini tozande na posa ça simple donc to chango na plateforme de téléchargement ba to télécharger ba télécharger ba linga wera quand tu vas linga télécharger besoin 1 giga comme $1 $1 pas même coûte mon Castel Hollanda $1 ça mon Castel tedo là on va dépasser na ba so ba $1 ba télécharger musique na ba on so ba lingi et par rapport kaka nanongo zo bakaka makambo ba internet wana to moni bien na chaîne ya Weranson ba abonné baza mukie na page ya Weranson ba abonné pe baza mukie makasi mais ozomante que eza danger pour na artiste na biso Weranson pour déjà na internet na chaîne na ye ba abonné vraiment té donc et comment tango sorti ya formidable kobima ba abonné wana donc baza déjà mukie et comment ba koki kote kata 1 million de vies non bien neti ko s'abonner na ko s'abonner té et le bailo té yo ya ka ko tswana zuke lo ana ngoposa ya kene ya ko s'abonner té ya sa posa nule ke ana ko ku mama boy na formidable beta uma oni tita ngingani akebo bu azwangu esili boya fana na ba hotel atala ba bilo wana so message côté ya amuna ngo té yo sa bongo té yo ya ka ndalu azwi logo ya luka po ana ngoposa zo na chaîne akena ngo mais toye bay bien na disque ya flashing guitar disque bimara nango nyonso mobimba bo pesaka charge pas Bercy mwana abwaka nyonso mais tango bimaki ekangaka te bozonga ki studio maison mère azongi studio ba yo robeta bonis ya kata fumbwa nde e ko simba album le 29 sok album ebimi et on dirait kumoko kaka donc sok album ebimi bokozonga sous studio te ozo rassurer ba fanatique ya maison mère nini pour sok album ebimi mambozonga studio ezate est-ce que tout est prêt mais ngana si bon ka boy ba fatigue ba za souté ba animateur ba ko mbwe so ba za souté o to pesi ni bango siko ni makamba ki na ngodo ndeza boy ba kitaba mate simba so esimbi te bokata mutuna ngai na obandela ngo bokata mutuna ngai comme na biso na suka Louison Ekofe to comme na biso na suka donc ba tout ba bien L29 Louison Ekofe dardi yoro wane ngolo bana yo wane ngolo bana Makambweza Makambo voilà ok c'est bon on peut ça bambote na batutu batalio quoi ouais mais ça on peut ça mbote na ngana toto lifuta ngani toto peso mbote dia kimbe anja kimbe Freddy akimbe ba vena ngapi na do bye na bosanité Desline matadika tanya matadika do na bino pena même moral do bo pena ngai e mana mpoyo kisagama do bino pena bozande ngabo abande ko na nga ya ngai ya defate propre ya nga